Kimoyo beno bolshidi bomo monlambo wo kuzulumbangi vantotombangi kalulendi sayala diakako bambuda betu bafuna ndona lubundu Tereze umushikanda dia tsakalau kuluyalo buna ndono yoyo uyangwa kutia mwasi yewa moyo kumbanza kintsakala kuna mbanza ntsona kivala batengula batelenge wali bavonda mfumundo mateso mfumu kala muluvila lumabula mabuta mamvemba kwa sediani mfumu kiala kintsambamba muluvila lumajiza muntu yoyo bamvonda bana Saudi makululuka buna wayokwa kutia kunima pusieri dayani bakabula kwa fumu zina zimavata ye pusieri dyodio batula dio mutsalulo zawu makaga zetu bazibula mazandu ntekolo bantu kwa mindele mazandu momo ema zandu dikala kuna mbata makela mbata kunuzi zandu dia kengi yelau zandu dia nonsumba yentumba mputu kuna vata dia yuba kuvuidi zanga di masa ivana basukulelenge bandombe mukubakitula mindele mezanga dina ava mambo mena masalama bakaka zetu konsu dine dikavuidi tsatu owetele ndevonde tsatu kima kikudia ngina kiawo owele olomble mukumbu fumwetu Yesu Kristo biabe bikafuti lomba kafuti byotambola metuka muna tangwina bamindele bayenda bayati dukusukula bantu mukubakitula mindele pouvoir yina kaisala ko zandu dia mfumu Kongo di Malele Kongo capital di Malele izandu batela wadi yembeshi mumfuati me mfumu wetu Yesu Kristo zandu dine le sola lekelenge kuna voka di longila référence Matthieu 27:35 zandu din sona vala zandu dina dia kala wadi batelelenge bantu kuna pati voka di kinyangi kuvwa zandu di pangala kuvuidi kifulu babokilanga vo mayokolo kifulu kina zimfumu za nyangi vita yivana bayokelengi bantu babo babuidingi musiku zandu di kengi kikanga zandu di tsona pangala zandu di tsona lemba kuna kibambi zandu di kandu kuna kisantu zandu di tsona mbata hunu kikidi kumini sona bata zandu di pumbu bubamanisi kuta zandu di pumbu bele mukusala zandu dia konso kumbu yoyo ya konso mindele basoba yo zina ikone kadibu bayufula ko bambuda yayi kizandu ikele bambuda bavo ikonso bawu ba transforme ikone ivana zandu dina mindele batula boloko iboloko diodo bakotisa tata simini kimbangu kadiba za ya mindele vo diambu dia tata simini kimbangu dikala yana mboti tukakila diao dilembi sala alors ituku siba kusitungi la ville Léopold de Ville kunima wunu kiki ville de Kinshasa kasi kifulukina bavana kyozina Jean 23 buna bantu bana bako lubu babasumbi di bayelenge yebawu mutredi mpembe vana zanga dia kala vana kifulukina papa dia ngenda kuntima katungela nzoani kuna munkoto 87 ituku kifulukina papa fumanlongo buka monavo nwa ukalagana batekelengi bantu kayetungila uyetula bosuvo bouchon opération ilembi salama bubaba kitwele mindele baba neti diaka baba tudi ni mutredi pembe bele yebawu kuna boma na teye kuna banana ituko papa kisolokele sika yendela kuna boloko mukwekanga njila yina ibawo babo tutabokila unukiki banwara amerike kadi kuna kukala njila bayendelenge yebawu umputu talu abantu yatekwa bazombo 59459 batandu 34473 total général 93932 personnes donc mpumbu yoyo bantu bavuiri yao betu besilukaya kadi vili diodio de Kinshasa bamindele bayanti kadi yao mutunga kuna tumbu mani kansi tamamba anza yina babokelenge yao yalama ivana bayari sidingi simfumu vo bamindele bakatuka kuna mbanza tumbu mani kadi bankaka zetu bayantika vonda mindele myomyo mukindoki kasi mbongo bamindele batunge la Kinshasa Léopold de Ville kuna mbanza tumbu mani badefila zao kwa fumundo masingulu clan chef médaillé buna mfumu nankolo watuka Kongo kuna mbanza tumbu mani usoto la mali ya mbongo za collect impôt usoto la mali yina munamaza mazunzi fumu na tutu umusitumbu mani kwa mfumu nankolo vo mali yoyo yividili munamasa matumbu munamasa tumuini kuku Lubumbashi vamoka matata simini kimbangu yikumini pause mu pasiza papa kisolokele lukelo Charles Daniel pova za papa kisolokele lukelo Charles Daniel kuna gombe avant kavunda kumbanza Belgique
ubokila ba mama eba mama makangu mama nlambi mama kufa yebankaka buna yani vo mono ilubokele beno batata baba kento luzieta muziunga kya lukaya lumbakila mpupa avolo vutukisi ibosi kulutela ansasa mbongo zina za kimpupa bubazie tuka papa kulutu baka mene mpasi maladi yetambula yaka bantu ko kuna gombe mumvutukulo ba mama bobo buka wavo ba mama bobo besele papa kulutu tukili kuna suku ovo chambre kakala usivana uisilivana porte bakili ba mama bobo kotele yebau muna chambre yevuendi yebau vana fulu papa kulutu yantika kudila yeunoki sama nsanga wabula moko nkumbu za tatu yani vo batata baba kento ketuluze hivyo beto tata vamoko meno katusisa lungana kayedi luzietele bukatala kayedina yani papa kulutu yani vo mbongo zozo zima pupa mono itakwenda kumputu mfukeno itakwefuta mpasi ilubaki la kima kieno kena kuna bukabonga mbongo zina papa kulutu wele kumputu kunima tuwide vo papa kulutu vundi dibuna beto tuzeivo papa kulutu uye kutubongela kima kietu buna buzoba buzinkaka zeto mutambila zinzambi zinzenza référence extrait des discours du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo en date du 12 janvier 1883 à Bruxelles. Turuka muntangu yina pasizi yisa lufua maladi kugonda sana betu yebeto kindoki yembaso poizo bisidi ngolo ye kukivana ngolo musambila mabundu manzenza. Référence lettre de M. Frédéric Sens, secrétaire du pape Jean-Paul II, cité de Vatican Rome en date du 22 janvier 1999. Ma discours mana menina kaditantu tanwane mwa kutangila ma ukatu. Mambi matuvanga kwa mfumu wetu Yesu Kristo. Mumambo mamone kene kwa beto yebidimbu bisisi ibiao bitasonga vo Yesu mwisi Afrika mu République démocratique du Congo, province du Congo central, territoire de Madimba di Bokolongo ntamavo Madimba die, secteur de Mfidi Maleli di Kala, secteur de Bambata. Buna vata dia butu kina mfumu wetu Yesu Kristo baboke lengi dia vo mbata nkinzi ngombi nkinzi itabokula wunu kikivo mbata makela. Référence Matthieu chapitre 2 verset 9. Ozole baka précision ya keleka il faut botanga ngo na Kikongo parce que na français ba transforma na lingala pe ba transforma kasi mbanza yoyo bamindele basoba yao zinavo mbata pisinga au lieu de mbata nkinzi ingombi nkinzi. Référence Deutéronome chapitre 3 verset 27 à 28, Deutéronome chapitre 34 verset 1 à 6. Ibete kwete mu secteur de Mfidi Malele twafunda fumu Yesu mu fulukulu Lazare. Référence Jean chapitre 11 verset 41 à 53. Ibete kwete twansambisa kunsakanana kunjekula mpasivoka komwa vakulu ibeto tuvo vakwayani vo bika menga maku mesa vantumieto bana beto batekelo beto ito sisa mwasi ovokin konga. Je vous remercie. Allez, sonjo la biloko katushi di pamba ko tele bimutune Musei mwana itata mwanda velela vatuisidi kuntwala benu banzambi katuisidi pambako tuisidi yimemi tuisidi yimayembi tuisidi yetsako fufu tuzeivo fumu Yesu betu tunkoma mwasi idiawu tuneti vuada nzeivo fokuele muse ye mwana ye tata mwanda velela pesa ngamba kuna kino pesa Allez, va pigeon. twala mapisho Ah, le bouquin. Bata pigeon bouquin. Mutango meme. Tenez-moi. Pesa singa. Bah,
Bena ngwa mene. Chalo kawan. Chako ta kamera. Chako ta kamera. Mampu mau itu bantu banja siakula tozongisi maloba epai ya nzambe na biso tata molimo santo na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo ndenge balobi baye kosenga nde bolimisi oyo bankoko basala batata na bamama pasi wana elandaka biso ti lelo oyo yango bamoni ke tosenga bolimisi toye na yelusalemi ya sika mpona kosenga bolimisi kambo balobi eza na nzela esa ya solo soki nga nalobi ya solo nga kutu nazelaka basete misato batiaka kolo yesu bango bateka yango lelo soki toluki fo ezala na Egypte me biso tozelaka kaka na molimo biloko nyonso wana ezongela biso na molimo kambo ebele oyo nyonso balobi papa mfuma longo akendaki kuna 2 fois na bamusicien nayebi te soki nabosani oyo musicien akala ayebi likambo wana azali bi azali te ozali voilà papa alobi ayaki akendaki kuna 2 fois ye alobaki ete ntango okende kuna na 3e fois bakozala ebele papa atikaki biso papa mfuma mbanza atikalaka na biso atindaki nde ngai nakendaki kuna na bambuta bapapa wumba bazali wana nayebi te papa wumba eza bongo bie bongo te yo okendaki te amutuna ya papa tokendeki na mbata kuluzu na tata batanto oyo atika biso na ngai tozalaki kuna makambo tokutaki kuna vraiment elekelaki biso mpo tata dibaka samuel ye nde azalaki président mutualité ya lukaya azalaki kotanga discours na discours na ye alobi ete na 82 papa Fumonlongo ayaka alobaki makambo ndenge alobaki kuna na 86 mpe akendeki kuna nde na 86 akende kotia libanga ya classe papa Fumonlongo alobaki boye tango na yaki awa na 82 toyaki na tata nzambe tango na kotia libanga ya classe oyo toye na nkolo yesu me tango tokoya kofungula classe oyo tokoya na tata molimo santo nde tokendeki papa na peut-être 1999 2000 l'an 2000 donc toza kotala na zato batanto te papa bango balobi 2000 ngeta papa ngai nazalaki kotosani te na 99 ngeta papa tango toza kotala na papa batanto oyo na ye na tata na nkolo yesu me na tango nakoya kofungula classe tokoya na tata molimo santo toza kotalana me papa Fumonlongo na bonzuto ateki biso le 8 juillet 92 lelo oyo tata molimo santo nde ye wanda papa tosepelaki makasi elingi oloba nini papa elingi koloba ete yo nde nga natuni bongo te
ça papa. Ngeta papa. Lukaya toza na chance. Makambo ebele. Oyo nyonso ezalaki na Yerusalemu ya kala toza nango na Afrika. Soki totali makambo nyonso oyo tobapesa biso tobatelaka yango ya malamu te. Esprit ya mutu po nzoto eleki foti te tolati nzoto ntembe mpe ebele na makambo tata nzambe totielaka yango tembe tobundisaka mpe makambo tata nzambe oyo alobelaka tata nzambe azali te. Mbata kulusu mbata mfinda eza bongo na mbata nini susu we mbata wengo richesse bozala ngo ebele me kola totiaka nzambe mokongo makambo nyonso ekomi na biso mpasi. Bato eyaki komona ngai balobaki sekret nyonso bino bosalelaka kuna kasi likambo te. Nzambe atiki biso te. Tokokontinue kaka kosenga ndenge makambo eza na kulumbimbi tozokozela oyo mpe ya mbata kuluzu tozali kozela na boye tokoka te. Fo kaka tata nzambe abongisela biso yango. Papa Kimbangu batie na train ntango akomaki na Lukaya makambo nini ekoya kuna nani ayebi. Lukaya précisément na Madimba place obengaki Kulukuta place de train etelemaki ntango etelemi Papa Simon Kimbangu na chaîne ndenge bakangaki nzoto mobimba place etelemelaki ya liboso gare eza te ezalaki te bamindele bamitundaki ya lobi naza na likambo na kolobawa ntango bakitisi ye chaîne wana azalaki nango ezalaki susu na nguya te oyo tomonaka exercice basurveillant basalaka ya carré. Tata Simon Kimbangu ntango asali yango esili asali carré atelemi na katikati ya lobi na oyo boye kotala nga na ba oyo baye te boye bake esika oyo na telemi mukolo bokomona na bana misato nga na bota kati na bango moko asopi makila awa kolo Yesu obino bozelaka na mapata bolukila ye esika mususu te ye wana alobaki makambo mwa mingi mena likambo ya munene oyo ezalaki yango wana po papa dia lungana pe biso nyo tokendaka na Golgotha wana chaque le 28 septembre tokendaka pona kokanisa likambo wana papa Fuma Mbanza asopilaki makila na bokeina ye na Kinshasa donc likambo wana ekokanaki ndenge tata Simon Kimbangu alobelaki yango na 21 avant kende kobeta prière munene na kati ya bureau ya territoire donc ne makambo wana elekaki na liwai katango batali likambo wana mwana ya mibale ya papa Simon Kimbangu base refere na likambo ya lobaki wana balobiseke nkolo Yesu yeyo il faut yende ngeza boye tozo ba graphie oyo ba carton ya bakisi place ya ba pince oto kosalila ye mutu to tia ye bazwa formule batie na batonga po ba empoisonner ye akufa mbala moko po likambo wana ebunga kolo Yesu ayebana te me likambo wana na ngoya tata Molimo Santu bakokaki te po docteur oyo apreparaki ye moko papa na loma akendaki wana ko intervenir nde kuna papa dia ngenda pe alobelaki tango akenda kotela papa Fuma Mbanza bino bolingi mambuta dia lungana boyeba ke oye koyela bino na Saint-Luc mupepe moko ya makasi mukolo wane koyela bino bato bakobanda kobukana
bakobanda kobomana bango na bango mutu aza na maladi ya mukeme babomi yake na morgue pona nini botumboli nkolo Yesu bino kaka nde bato botumbola nkolo Yesu makambo wana alobaki kino lelo na Saint Luc toyebi likambo ya munene ke kotelemela bango koko ndona wuti akufa na fin ya 2013 kino lelo koko ndona ebembe etelemeli bango na Saint Luc kuna esika bakenda kotela monima na bango azo tourner ba phase ya telema avanda alala asala boy mupanzi ebembe nde yango wana na nguya ya tata molimo santu likambo ya mupepe makasi nanu eza na Saint Luc yango wana tokomi ko bomana nde merci papa ona koki ko loba reaction na ngonde yango to moni Yesu sala makino lelo merci papa na makima na 69 sien père papa 65 voilà na 1965 likambo moko emona na kiwana wuta papa dia lunga na salaka accident place wana abengisaki papa lukombo tango azalaki na Kinshasa toyoke papa dia lunga na beli abengisaki papa lukombo tango bakena porte wana bato baboyeki akota ba protocole yabite ye mutu abengisinga abina ya azana likamba koloba papa azobela bato moyeba kote ezalite ya lobite nde bayebisi papa alobi kotsa bana wana ayebisi papa lukombo bokende sika na salaki accident botya maboko na se soki bozwi liboko na bino bovata place wana tango bokotrouwe bokomona nini enatikaki place wana bango pe tango aprepare bango kokende na bango tango bakomi place wana batrouwe kaka mwa muke liboko kaka tango ezindi na se bazwi liboke ya bafongola bazwi yango indire kaka lelo kaka nde ekoti na se awo me tasi moko ya mabele ezalaki te na kati ya bafongola kozonga na bango tango bapesi papa fongola papa alobi yango monaka likambo ya bukonzi ya leta tokangela yango na lokaya nde na tina wana na tindi bino bokende kozwa fongola wana nde merci papa nyonso eza na tango nango o toyebi elekaki nde yango wana papa yango tolobi te lokaya tomibongisa tobonga makambo ezali ebele bakonzi mosusu baza kokunda bango ya bomoi ndenge ka botangi na discours nalandi yango nayebi nzambe abongisi biso makambo minene na lukaya kasi memi biso tolingami te toyebi na biso na motema ke lukaya balingaka biso te moke oui bamingi kasi likambo te makambo nyonso wana ekosila nango lersi ekei moi mpe eza koya makasi ntango oyo tozali ntango ya bolimbisi na bowei bolimbisi ezalaka te kuna mpe bolingo mibeko misala ezalaka te tosalelaka yango ntango tozali bomoi soki etangamake moto mwindo akosepela biso nyonso tokosepela tolobaka ke satana asalaki moto te soki bankoko na biso epai bakenda baza na mpasi to batata na bamama na biso kola toyei kosenga bolimbisi nzambe alimbisa bango alimbisa mpe biso to banda komona changement mpo bango balobi bolingo mibeko misala mbala oyo tozotonga Yerusalemi makambo mingi boza na yango kuna ya malamu kasi eza bloke eza ya kokangama bafongolela biso makambo nyonso ebonga ndenge bango babongisela yango mpo na biso na lukaya bopesi biso mabele kamba malamu biso toyebi likambo nini kozala kuna na mabele ya lukaya ekosala mpe makambo ebele ya bien mai wana balobi nga nakitaki me nakomaki wana te
pe mikolo koya tokokomaka tokoya lisusu tobike mokili eza koningana elakisi ke koya ya mwana motu ekomi pene sika nyonso ya mpasi na biso ekosila biso banso tozali awa bambange ya se ya likolo balimbisa biso toyamba bolimbisi wana na kombo misato na kombo ya tata mwana tata molimo santo tonda maloba ya nzambe na biso tata molimo santo apesi na biso na kombo ya tata mwana pe molimo santo na kombo ya tata mwana tata molimo santo tosengi papa kanga biso libondeli bondela na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo tala biso bana na yo tuye kosenga bolimbisi mabe oyo bakoko na biso basala batata na bamama kuna na lukaya yango nde toye kosengela bolimbisi solo ntango oyo ezali ntango ya bolimbisi na bawei bolimbisi ezalaka te kuna mpe bolingo mibeko misala ezalaka te tosalelaka yango ntango tozali bomoi limbisa po ete oyo bobongisaki mpo na biso emonana tosalela yango mpe mipepe mabe ezala lisusu te kimia nde tosengi na lukaya mabe ezala lisusu te na biso nyonso ndenge tosengaka po ete pampasi na biso bino nde bakosilisa yango bamaladi eleki zomema biso na nzela liwa na 21 liwa etelemaka 9 ans bato bazali kokufa te me na ntango tozali pasi kutu eleki salisa biso bamaladi esila liwa etelema kimi ezala kati na biso pesa biso bozwi pesa biso nguya makasi ya kosalela bino na manso ya mabe tosalaka tosengela ngo bolimbisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen ye kuna tutala tukomi wapi pe tuzali kokende wapi pe awa tokobakisa bibi maître tusamba tuvutile fundele matondo tuwile malongi tusalile salo betu situvambana nge kuvambana imuntuko muna tukwenda tukala vitentu sala manima wakengisa sumu leonzo bya kalepi muna zola kwangisi mwana vela amen luenda gembote
Fumu tomoni bino kosenga bolimbisi liboso ya tata Molimo Santu Papa Simon Kimbangu Kiangani. Epesa meli na bakonzi nyonso te po ete bakwa koya amikitisa afukama liboso ya Nzambe Molimo Santu. Pona yo nini pende salike oya kosenga bolimbisi wana? Merci beaucoup pour la question na yo. Ngai eloko epousse ngai po ezali mbala liboso te. Toza 12 chefs de groupement. Alors sur 12 chefs de groupement, ezana groupement moko ya Kinkondongo, ezana mutu babengi Lengoma, Papa Simon Ndabimelaki ye. Bon, après alongwe wana ke komona susu chef de secteur AI na Malele kuna. Ayebisi eke bino bozana problème. Ya Kinkondongo, na groupement Kinkondongo. Après ake komona chef de secteur AI na kati ya secteur papa wana tie mabondeli abandi kotuna chef de secteur ke yo mutozo kamba secteur oyo ya lobike oui ezalinga yi abike bon ndengo za wana secteur na yo oyo ndenge nino zomona ezo tambula obi ezo tambula te apesi réponse ke non secteur nanga ezo tambula te. Alors papa wana yebisi ke non ndenge toza boy il faut boyeba Papa Simon Kimbangu soki boyebi yete eke bokiti nkamba te boke kosenga bolimbisi te na maye maleka kala oyo bakoko basala kana oyo bina moko bozo kosala secteur na bino oyo ko marché te. Alors ngamoko petanke kutimia tango na lalaki baye koyebisa ngai mbala misatu babike il faut kende kaka donc pas chef de secteur asangisa ba ninga kutimia bofanda na bango bakoko oyo ngai. Bon, koko wana banda na botama ndo natikala komona yete. Mais na vision ndenge na banda ko yela ngalo bike ngai nazali ancêtre na yo. Premier ancêtre na uta na mbanza Kongo ezangai. Nazoko yebisa yo oyo babengi Pilato ezangai. Donc ye moko Pilato muta. Ye moko mutabimila abimila kingai. Abi il faut kende osenga bolimbisi na oyo to sala ndenge to sambisa ki na ndenge to protéger ki yete ndenge na tika ki na population de façon que babaka ye na kulu. Alors c'est pour cela ngai moko nazwaki initiative ya kokoma na secteur kosangisa baninga bon lokola pe bango bazalaki na possibilité te babike non yo kende osenga pona biso nyonso yango nde na yeli awa na kati ya nkamba Jérusalem. Tout d'abord nazana kingoyongo oyo babandaki kokangela batu ba naneti ba kraka ancestral ezali bon tozali pe na bambunda na ba trompe ya ivoire oba banda ko binela kala bakoko wana ezali zandu pe oyo bazwela ka bilamba ya koloyis esika bapanzela ki yango na zandu wana esika wana ezali tilelo esika ngo ezali mabanga ne esika sambisila ki eza mabanga biloko nyonso wana ba symbole ezali lokola neti rafia neti lubongo lutike babengi rafia oyo ba traversaka na rivière Nkisi na seri wana zaka nzadi malao wana nde etikalaka ketenya mukepo tialaka ka banda wana ti lelo donc lemba deja ezali elembo ezali babilembo nyonso ezali ezala ba oyo eza bilembo euta na Kongo oyo na lati oyo outa na Kongo dentote mino ya leopard outa na Kongo ye mutatikango bona mboka biso tozalaka biso mibale na noko. Alors le reste bazana Kishasa pona bapasi kaka oyo tozokomona yango nde tosali tu biso bato zana mboka de façon que na koma awa po pasi eleki na famille. Bon ndengo lobi na yo ezana makambo susu oyo ezana tolobele na Kikongo oyo tokoyi kolimbola peut-être moi moke na lingala tangi ndenge boyelaka utambanda we na tangi ndenge toyelaki meka nano kotanga ngo papa. Bon to uta Kongo ditoti la kuna koko Pilantu oyo babengi ndolo vola madiadi ya uta na Kongo ditotila na ndona na yendo na Kongo alongwe wana aye kotonga na kuimba tintanda Kongo akiti okay Pilantu nde Pilate nde bamindele nde bashanja ko bamindele nde bashanjaka kombo wana de kombo na ye zaka ndolo vola madiadi mais soki koma Pilate na ndenga banda ko sambisa makambo yepe mutabanda ko kata bango batu soka lobi pe akotumba tumbi ezala o ba problème ezali ye mutabanda ko silisa ngo pe abanda ko yoka conseil ya mutu te sikona Kikongo banda ko loba na yeke no oyo mutu ya ndenge nini oyo yoka kama makambo te na Kikongo babengi yango roki Pilantu sikoye mundele abalu ya lobike no Pilate ou bien Pilate
na sepeli mingi mama na mituna na yo mingi akolobeza nango mais tala kaka pe ndenge tozali awa tozokoluka par-ci par-là de façon que tobongama il faut tozonga mais nakosenga mingi epai na bino bokita pe kuna na mbata kulusu boya komona babilembo wana kuna nde bokopose bakestion mpe tokorépondre bino malamu elikia na biso ezali boye tosepeli ndenge tata mokonzi ya bule awuti koyebisa biso mpe koyebisa mokili mobimba likambo oyo tobimisi na kati ya Lukaya na ntina ezali ke situ likambo ya nkolo Yesu lisumu wana ezali elingi mokili mobimba lelo papa ayanuli biso na libondeli na ye ndenge awuti kosengela biso bolimbisi na likambo ya bakoko mpe andimi bolimbisi wana ya mibale